Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Go coucou na ba nouveau abonné nyonso. Vous êtes mon tout bisous na bino. Vraiment sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille. Vraiment sentez-vous à l'aise. Un grand coco aussi na ba abonné nyonso de Kina TV. Partout dans le monde de Sika Bozali, vous êtes ici. Na motima et puis ba sponsor officiel de Kina TV Sika Bozali bomi yebi vraiment ba toto ya Congo boyo kalisolo ya lelo titre nango bolingo ya bomwana eza na buzoba bolingo ya bomwana ebomi ngai bolingo ya bomwana etelengisi ngai bolingo ya bomwana eyokisi nga soni ba toto ya Congo tambwa na mokilo mona makambo voisine na biso kuna na Kinshasa mwasi munene donc yaya quoi yaya abalaki abota pe bana na ye afandaka na libala na libala na ye donc yale o ele bandenge ezalaka kaka na vie bino boyebi nga pe na yebi afandaka na libala na ye comme si rien n'était refoulement o ezalaki je crois c'est année ou bien année passée o ba refulaki ba congolais na Brazza tant ba refoulé ba congolais na Brazza et ko sala ke ya wana voisine na biso na quartier kuna ex copain na ye mobali na ye ya bomwana pe basaki ni ba refulaki mobali ya bomwana ye bakutani ndenge nini nga sava ngai na bala na bota na ngai naza mama ya bana misato na bala na bota na ya kotala ba mama na yoka ikio yaki eto te vraiment bato msu bakufi bamsu penza ba bomi donc ezalaki vraiment ba be mingi menza mende asaleki asalinga ngolu ya kokatisa en vie lisolo ndezalaka pesa numero pesa WhatsApp pesa babandi kosola babandi bolingo na bango esika basukisaki yango donc mpona koloba la fille na kombo ya Miraesa babandi bolingo ye na pitchen esika basukisaki Miraesa na pitchen bazongisi bolingo na bango donc esika basukisaki yango na ba 17 ans ye Miraesa azali na 17 ans pitchen so azali na age ni ngana bino toyebi te mais mama ya bana mwasi ya libala ase troublé akomi kokende bakomi kolinga bakomi kokuta na ba rendez-vous pitchen loko atango ba refulaki ye azalaki suna moyen te aye kozonga kaka wana kaka na quartier ndezalaka bolinga bomwana ye afandaka kuna après soki 3 portes 5 portes ye afandi kuna bente na balabala okuna pitchen donc Miraesa asali nini akoma kobima na pitchen azongaki na position telo moko te donc nzala penza bona baleka Miraesa nde baoloba abiana nzala mobala azongi na position te talaka mutu ba refoulé na poto te me na Brazza okoyi komona nini eloko te donc toyebi te yaya lingela mobali ana nini soki nini eloko te Miraesa bakoma kobima na pitchen bakoma kobima loka mobali azalaki na position te ye kutundela nso mbongo na ye mobali azopesa azoyeba kogere ale azopesaka mobali pitchen ola yebisa Miraesa ke na nde eza boyenga ntango barefulaki ngai nayaki nga moko te nayaki pe na mwasi na bana mibale oyo tokenda kokutana kuna nde barefule biso nyonso tobimi mpona kozela nano nini citation s'est temporisée bon tozonga ayebisa Miraesa te la fille akomelaka epana bango po botala kaka pitchen na yete ke wa ofanda na esika moko ye moko te azongi epana bango batoto ya Congo babimaka mobali ya Miraesa na ndako ayebaka te mais na quartier kaka mo banungunungu ekomi na mokili oyo surtout biso ba congolais maya kopimelo mesango kopimelo te la championne yo yebite ndenge yo zongaki kuna tango yo yaki bo bakoitekela yo disque premier épisode deuxième suite fin okozwa batoto ya Congo bo s'abonner massivement partager histoire rôle Miraesa koma kobima na pitchen Miraesa koma kobima na pitchen Miraesa azobima na pitchen ndeka ezalaka moyibi mukolo fo bakanga yo na yebi te batoto ya Congo mukolo yango soki bazalaki na mbongo ya hotel te soki ndenge nini te ngana bino toyebi te mais Miraesa na pitchen bakenda kobeta match epa ya ba pitchen
na chambre bana mibali. Vous pouvez vous imaginer et pas donc et pas ya ba pitin, c'est pas chez lui. Na chambre bana mibali ndenge zalaka. Na chambre bana mibali picha na zwa miraesa bakota kuna ba beta match na bango. Soki pas le baki na je te lâcherai tant les jours que j'ai trouvé mieux, je trouverai mieux na yebité. Soki pas celle qui ba parole de nini je te lâcherai pas, ngana bino to yebité mais miraesa bakenda na pichen kaka na lupango ya ba parents ya ba pichen. Mama ya bana ya pichen o ba utaki na ebraza kuna. Atape kaza zaïwa otolo ba congolaise voilà. Ya Congo Kinshasa RD Congo ayaki pe kotala mobali na ye. Ba fi musupe ndeza la kana lopango bazalaki na deux portes ya ba locataire ba pichen na lopango ba pichen bazalaki na ba porte mbale ya ba locataire. Bande ko sepela tendenge ye mira ya sala nini mira esa ayaka wana kolukaka pichen ndeza la kana quartier mais ya bala ya koluka nini tango kaka mwasi ya pichen azokota na lopango batekeli disque umonde zao sala makasi le mususu bakoluka ndeni babimisa nani fi moko azana mobali na okuna na kati ya ndako azaka mwana quartier yo soko ye ozate mobali na koma kobima na ye bolingo ipare bolingo na bango ya bomwana mwasi tanga ayoki bongo bande ko s'attendre te lo mote nini te batoto ya Congo donc pona kolobaki mira esa na pichen mwasi ya pichen mama ya bana ya pichen wa zonga kai pana bango po mutu azonga ki pana bango le tamba luka na olem sumbongo ya garantie po ba fan de sika moko asala pagai asala trouble wana sale nini akanga bilamba mira esa batoto ya Congo bilamba omira esa lataki tango bande ko beta match nde balongola ki bilamba akota sala trouble sala nini akangango abinga na kangi bilamba kaneti po donc je vous dis na sous-vêtement na soutien donc bilamba nyonso mira esa lataki eza na maboko ya mwasi ya piche na binga na sali nini na kena ngo lokola preuve tango atomboki wana babi boyebi esika mobali na fanda ka babi toyebi mobali na ya fandaka esika boyo bake balakisi mwasi ya pichen esika nani balakisi mwasi ya pichen esika mira esa fandaka na ndaku ya libala na ye eza na bato musu basinyaka makambo ya likambo yo te makoti penza tanke mwasi obike te yo oza na libala na pourquoi yo kotia moninga mwasi kaka balakisi mwasi ya pichen babike omoni mira esa ndaku ya libala ne yango esika fandaka na mobali na mwana na bana ye ndako yango la fille pa kenda kutana mobali ya mira esabi papa na ye ko yebisa okaka ke yebisa mwasi na yo atika mobali na ngai mwasi na abimaka na mobali na nga kombo na pichen soki yo yebite se renseigner bolinga bo mwana ya moni ke silita sala nini a continuer yango ngai na ye lelobo na oti ko kanga mwasi na yo na mobali na ngai e pa ya mobali na ngai to uta na mobali na nga braza tamba refule bisolo kwa makokeza la kite to lobinga na kende pa na biso yo pe kende pa na bino soki to bundi buni to zambonga garantie to ye bandeni to kozonga ensemble na uti ko tala mobali na nge pa na bango na ye ko kuta ye na mwasi yango na ye na maloba pamba te soka za mama mwasi nao okoyeba ke sous-vêtement o ya ye soutien ya ye bilambo ya ye atikeli mobali mira esa na mbali na ye libala ekufa pona oloba batoto ya Congo elo mona ina beta sete mira esa tango na mona ye je me rappelle encore dozalaki mona mke mais azalaki mince et pendant ba manda ko tumbole Kinshasa bado bengi Kinshasa zalaki tellement mulayi nzoto mki mais lelo soko moni asali masinga ta fois 3 mas penza ya masinga tambala misato imagine toi bolingo ya bomwana ayebaka otango za nzoto mki ayebaka olem sous Patrine bolimbisanga batoto ya Congo ya mo foto loba na buzoba po basi ba to osala ba makambo moko na oyeba tezani ayebaka olem sous ozaki na boye citron siko ese kititi na genou nde siko mobali ano za sir penda kotika mwasi na epona yo eza bo makambo akala ba nostalgie wana bolunga bomona ezaka na buzoba olinga mobali ana bomona lem susu kutu azala ba qualité na ote parce que mutu tanga zokola mwasi tanga zokola akoma kolinga avec mobali na ngai faza alataka classique na sepela mibali ya mwindu na sepela mibali ya pembe mobali faza na likosneti koko bilali tango na olala na osimba pongi mbala moko vous voyez un peu c'est ça tango to kola to komaka na ba exigence moko boye ke mobali na ngai faza la boye azala boye na bomona mutazwa katango sala ngote lem suka atlingiyomba moko ndimi donc peut-être il n'a pas tes qualités mais tango yo koli déjà au koli déjà comment tu peux
kokweya na buzoba ndenge soko moni mobali o ya kala to ba ex na yo ayo ambuye yo po ambuye mais c'est pas pour aller au kendo ko baby sati libala na yo soki penda kozalaki mwasi penda oyanda ko konta bala yo pourquoi tango ya kenda ki makambo esimbi ya bala ki yote moni basi ya moko tozo mikosa pour rien tozo mikosa ba je t'aime mobali je t'aime la bolem se sakana ngo yango teza ba nostalgie moko ya pamba ngato nazalaki mwana mke na ndeko linga vitalo na ndo linga sardine na ndo linga execteur voilà omoni première fois tango na yaki zonga kin je crois ezalaki na soki 2006 na 2006 na zongi Kinshasa papa na bisa ibike na ndeko linga biloko wana bike no acheter les vitalo donc basombe linga na liango na yoki goûter eza ndenge mona bolinga bo mwana eza ba nostalgie ozo kansaka soki na meli vitalo na koyoka guwana ya bo mwana guwa bo mwana ana oyoka pourquoi parce que ozalaka na société bazozo en charge bazotangiso bazolesa yo mais tango koli okomi na charge ato meli vitalo ozala na guwa ya bo mwana te c'est pareil avec bolinga bo mwana c'est pareil ayeba ki yo nzoto ezalaki yo mukiebo mu ikole komi nde muta bongo tu crois vraiment kotik vraiment des fois biso basi na ebité bo excusez nga batoto ya Congo parce que eza makambo ezo salema mingi bo linga bo mwana ezaka ya bo mwana na buzoba moni bo mwana nde ezaka na buzoba ka ndenge wana ka ndeza ya bo mwana bongo na buzoba na makambo nyonso batoto ya Congo Mireille azonge pa na bango tozali na cop moko ngana grande sœur tango na kei donc na loba na maison maison pa na biso nde mama ba Mirae sazoloba yana tala lobela yana wasala buzoba afandi kaka komi kotala ngalo kwa muto moni muto bakangi ndoki mise komi kobeta beta boya lekitika buzoba kaka na yebite soki nini soki ya mvutuma soki ndoki eza makambo mususu ya la part de Dieu ya la part de l'homme otali nano miyokeli mawa yo moko kaka wana papa ya bana ye kotikela bana mbongo aye kotikela bana mbongo parce que ezalaki ba avant midi aye kotikela bana mbongo ya Minerval po batanga na école privée na mbongo akolia nde Miraesa ake kotika mobali tanga ake kotika mobali bakei depuis bakendaki Miraesa ozonga ba 18 tonga na obonga mapona zonga epa na ngai Miraesa ndazo zonga na be ya outi wapi atalinga seki na bitin poto lo mamba vérité anatika tika na oyebisa yo na sala penda buzoba o esala ngando donc ndinga na koma na ngabo na koma lokwa mwasa likango na koma lokola nani oyo mwasa likango deuxième bureau papa ba merveille ndo moninga bwa pesinga mbongo toki esika toki asali makamna asilisi ali na zone vous voyez un peu donc c'est ça puis na continue na mwasi na ye ba mama botika ba buzoba wana elo nyesi la raté Mobutu salaka 33 ans de pouvoir akenda Kabila le père aye ko sala soki combien na yebite les fils soki na yoka 17 ans elo nyesi la raté ba nostalgie ba vitalo na ba sardine ni lelo soko ko mekango ko za nde monte lelo soko ko meka execteur wana oliaka na bomwane ko zala ndenge mokote c'est pareil avec bolunga bomwane non mobali yango ya le chile lazaka ba critères na yo parce que tant tozo kola mutu so comme ko linga ke non moi je veux un homme intelligent je veux un homme intellectuel bolinga ngo ya yo bo mwana asuka na classe ni ba niveau yo koma isaka soué na yo kaka koma o choix na yo ya 15 ans choix na yo ya 17 ans et comme petit choix na yo ya ba quarantaine je sais pas ezana ba bolingo musu c'est simbaka oui boye kokutana mutu azana occupation te ça se comprend mais yo mwasi ya mutu maintenant là azonge pa na bango na bana passe ka sur passe papa bana komi pe encore mibali musu bazaka nko bon côté ceux qui te robenga nini yebe bolingo sila kite mais azana mwasi musu déjà na ndako soka pesi mbongo asilisi il faut sala nini apakola epakolami yango ba mama tozala sage kotika muta mokila ko bebisa destiné na ote kotika muta mokila memelo ba tension na ba hypotension te yo moko déjà na liba na obunda na kanango esika na ozana oza titulaire oza grand prêtre mère olongi te tu crois ko keno kolonga esika mususu bolunga bo mwana buzoba ese na bia yo beta ki fo obeta ki fo tala no mas
maso oyo ya ko gérant aokoka te ntango ande ko gérer oyo ozalaki boye ntango bande ande ogérer ozalaki na bataille metala sikoyo nde okomi akoko gérer te le mosusu yo mpe epai na ye oza mwasi ya bagu na ye te wana eza banostalgie ya bavitalo ya sardine na execteur. Arrêtez un peu. Maman, il faut tozala mayele. Yango nga na lobaka bapapa, il faut bosololaka na bana. Otal penda mwana obi que non ma chérie, tu es une très belle fille. Et matisaka mutu assurance, et pesaka mutu ma sûreté na vie. Parce que basi mingi ba yoka kutu te que tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Tant ka mobala yebise que tu es belle à kwei. Non. Non, les mamans, soyons sages. Mibali ba meka kaka. Ao chao lito azo meka na ye. Abwaki na ndobo kaka. Soki ekangi mbisi ekangi, mais c'est à toi de lui dire que non, arrête. Tokutana po tosala nini. Rendez-vous na bolinga mo mwana. Bokutana bosala nini. Bosola nini. Ezala makambo musu il faut ko éviter yango. Ebandaki ndeni ote fallait tokende komela. Bokomela nini. Bobando sola oyebi. Naso yeba te. Bible le faut qu'on fouille l'impudicité. Ça dit qu'on résiste te. Babi to résister au diable. Mais l'impudicité il faut fouiller. Mouto bozala na déjà ba relation intime. Bo beta déjà match première mi-temps, deuxième mi-temps. Bo sala pe ba prolongation bo sali. Boye ko c'est la contrôle technique comme contrôle technique que je ne recommande pas. Bo mon héritier de mi se bimi. Contrôle technique. Et là on met la tête. Et si miso touche la vie pour rien. Ba maman, soyons sages et soyons sérieux. Pourquoi? Mibali mingi. Ba obebe sa ba destiné ya basi. Awo ya obebe selo libana. Awo keno esikate. Awo keno esikate. Soka ye kwa mbuye yo kwa mbuye. Ambuye. Les problèmes ezara na biso basi to ye ba rande mibali ba kanisaka te. Ya nga na préférera mingi kozala na ba relation ya nini ya mibali. Kozala na ba mibali. Oyo kande ba kanisaka. Je t'aime à mobile les aranango, je t'aime à tout moment. Non. Ayebi ke pona zoyo. Poa zoyo. Tito be la ka Congo ezana richesse ezana diamant ezana cobalt ezana nini. Yo kansi yo richesse no ezana nini. Biloko zana ngwana. Ba matière première na yo. Si cuve na nord kivu. Yango wana de richesse na yo. Tu peux pas n'importe qui ka boy. Atako to nini sotra zango soki nini toko koloba. Non. Mira isa zonge pana bango. Encore bana ki chassa ben poli. Ezanga ba anatala. Ta mwana faninda zo mankenga. Aw manke ote neni yo makulu to sali buzoba. Siko yo lingo gangela mwana leki na oye pa bimaki aye. Aw manke ote neni. Fanda kanye. Fanda kanye poka parce que yo moko lingi ki yango. Batoto akongona lingi bino mingi. Vraiment boke baba mama to za la sage. Zala sage, zala sage, zala sage. Mobalo a yebi koza mwasi ya mutu. Soka za mobalo a se respectaka. Déjà wana déjà faut la critère na yo en tant que mwasi. Parce que lelo soki ya solo na bomi libala na nga na ye pa na yo. Nga na zalaki na libala olingi nga, cela veut dire eza ndenge na yo obanda ko linga kaka même ata na komi na ndako na. Donc il faut la kutu critère ko kimiso. Mais écoute yo mona ten, c'est ka olinga nga, cela veut dire que nga nde na za na suki si basi. Tala na répertoire na ye. Lem sous 150 basi après yo. Yo ndo za danser te. Oza danser pa mobali yo wana. Oya yo. Yenda monyo danser. Yo nde abopia na ye. Mais ya ex copete bobima plus de 20 ans. Tango zalaka boy. Lelo komi okomi na bibondos na bibotos. Ndo kansi mobali na kotika mwasi na kwa sana nini. Aya kocha ona ndako. Fama. Mira yesa afanda. Azonge pana bango na bana. Bana bandeko na bandeko ne ba manki moko kosaka te pourquoi parce qu'elle même a souhaité ça et soka kaka wana te mobali soka yeko tikela bana biloko ale akeipe ati mwe pakola mina ba tout ko na lingi bino mingi bo s'abonner puis bo partager. Je vous aime tellement to kota nyimba la sima na ba numéro ya sika. Bye bye, ciao.